moins on doit fouiller la souciette. Au souciette, peut-être souciette dans la cachoté. Bazuye batinye na nini na bureau ya commune. Ou soit dans district. À quel district? Dans district oh ah to bon marabatuté. Il faut qu'il il faut qu'il n'a parqué. On te met sous map. Donc après 72 heures, troisième jour il y a emprisonnement dans la carte à parquet. Qu'il pleuve, qu'il naisse ou qu'il monte, il faut ça, il faut qu'il y ait une prison. Alors, pendant que nous on sait, tout un bazar censé à cause de la prison centrale, le centre pénitentiaire de Makala, et ça tout un bazar jugé et condamné. Comment on peut retrouver que non, prison centrale, il faut contenir une affaire de 2000 prisonniers ou 15 000 si je ne me trompe pas, mais des fois ça déborde. Tout comme on a effectivement 17 000, 18 000, même 20 000 prisonniers. Aujourd'hui, qui nous thème ma vu que la situation de Messani à parquet, qui sont dans le syndicat à 70, il faut qu'il y ait des prisons. Et quand on a mis sur la MeToo, tant que les humains, au moment où qui nous thème ma baie, au sein de l'Ikambe, ils préfèrent au titre à la 70 na parquet pour qu'il y ait des prisons. Et les prison est comme la bateau. Le coup de l'eau au moment où Messani. Or, prison ça, au yibi grosse somme. Bakatelio, ok, na prison. Au Wemi Moutou, Bakatelio, ok, na prison. Au violé, Bakatelio, ok, na prison. Merci la visite au la biso, Benza et réconforter biso et fortifier biso. Posa bakangemi. La carte na biso, ezana ba oyo basala mabe, na ba oyo basala innocent. Excellence concerne dans azu initiative ya kokota na prison pour ayo kabato. Mutu so akangama na prison kama po ayibaka lipa. Pour ayibaki lipapa, pour ayibaki téléphone, à cela on peut 5 ans en prison, mutu on a dossier na azate. Il y a aussi des gens au raison intérieur, dans une province aye pour luka. Tata tena kini, mama tena kini. Ba akize na likambo ba kila fungi ba kangi ba tena parquet, mutu on a na assister na dossier azate. Puis ba avocat na biso oyo ceux qui peuvent assister, il faut aller dans la famille, il dit que non, après cette audience, après cette assistance, on a une rémunération. Mais aussi, on a dans la famille, on va assister au Ndengeni. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Polémique, polémique, tout ça, chaîne Eza Kakamoko, reportage, tout qui t'a sur le terrain, ainsi de suite, tous ali. Kaka na chaîne Nabiso Moko Balobi, abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. On ne cesserait jamais de parler de vous aussi longtemps que vous nous faites du bien. Voilà, très ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans notre chaîne Gaël Neftali, la casquette de la presse congolaise. Très ravi dans notre émission. Bienvenue encore une fois de plus, c'est notre émission 100% analyse. 100% analyse. J'espère que ça fait un bon moment. Vous avez su comment on a été. Mais il a fait grâce. Après le délige, après le manœuvre de la santé. Et maintenant, nous sommes là bien de retour et en forme. Envie de vous servir. C'est pour cela que on est là, debout, pour vous donner les actualités du jour. Bienvenue encore une fois de plus dans notre émission 100% analyse. Un grand merci. Nous avons abonné nous partout dans le monde. Merci. Vous aurez toujours une émission partout dans le monde. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes là et en train de me suivre à travers cette émission, partagez, likez, commentez et vous remarquez vos suggestions. Et on sait vraiment que notre salam ça bien aujourd'hui. Nous allons faire une analyse de la manguetali politique. Et je dis au sommaire, nous allons parler sur les services et les initiations du ministre d'État et le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, parce que jusque-là, le gouvernement est en place. Autre moni exercice fonctionnaire vraiment déjà bandi moussane bien et ça Constant Moutamba son excellence et pourquoi pas Tomé Campé Kolobela et je sais que ça analyse la biso de baka et ça na batum sous besoin d'une manière positive et ça peut nous besoin d'une manière négative. Alors yom to besoin la positivité et tout le monde a commenté on a vu pour besoin la négativité tout le monde a commenté on a servir biso comme remarque pour Tomé Campé pour améliorer notre façon de faire cette émission. Merci à celui qu'on appelle
le boss, il était boss avant qu'il soit boss. Papa Eli Mwembo, ici depuis Australie. Il a fait mbote, il a fait banzungu no anda mbote, il a fait maman mbote, il a fait chaussures na yo, il a fait la veste na yo mbote. Pourquoi pas aussi un grand merci à celui qu'on appelle Jean Monza qui nous prennent des images à travers cette émission et à l'assistance de Tino Matouzali, scénariste. Et là, je dis un grand merci aussi à Mama Victoria Baginama. Mama Victoria Baginama, Galo pour mix Sénégal, Neftali en place, toujours en forme. C'est KT ici qu'ils ont un peu dans le silica. Voilà. Au sommet, nous allons parler de la visite du constat Moutamba, na prison Makala. Et puis nous allons parler de la libération de 425 détenus. Et aussi, nous allons parler de la situation des orphelins dans la prison Makala et aussi de la réhabilitation des prisons centrales. Et pourquoi pas si tu reprends moi le nutrition na kati il y a prison Makala. Et nous allons aussi aller un peu plus loin dans nos analyses pour savoir qui sont permis d'être opposants centrales de Makala et qui ne sont pas permis d'être opposants centrales de Makala. Donc voilà, ravi de vous retrouver encore une fois de plus. C'est mon père, merci Nazon Mwanza qui est derrière la caméra ici à la régie. Et tout ce qui est dans la régie. Donc on va voir dans la vidéo. Dans la vidéo, il y a visite, il y a un ministre d'État, Constant Moutamba. Na kati ya prison centrale. Et puis nous allons revenir pour faire l'analyse de cette vidéo. Merci, on se retrouve après. Merci. Merci la visite au la biso, penza et réconforter biso et fortifier biso. Posa bakangemi. Na kati na biso eza na ba oyo basala mabe na ba oyo baza ba innocent. Soko tali malamu ba innocent baza epele. Epele. Dana za avocat. Bakanganga pona client nanga. Muto signer contrat mutu mususu société minière na magistrat. Papa ça fait 7 mois na société nga. Batiki société na mokolo nango ngam de baiko kanga. Sonyo pama awa ça fait 7 mois mon papa. Pour aza magistrat, azo corrompre batu nyonso. Aza na cour de cassation. Comme on a un maître magistrat Wasso, il s'appelle. Harcèlement eleki ba magistrat na ba avocat. Na deux so vérité. Ba nyokoli ba avocat ba commander ba marche pied na bango. Bongo, bosala boye bote, bosala boye. O ba lobby, bazo pesa nde ba injonction. Ata baza na raison te bazo pesa na complexe. Ba mama belé, on va sali bambula, ba samba kutute. Ah bon? Je te jure. Et ça ba mso beta ba 20 ans awa, ba samba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Et ça la kaya papa moko azali awa, ba kanga bango na période makamba kabila wana les pères. Ti lelo. Ba samba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kanda yeleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner bo bazana se to sepeli makasi kutu yoza mobali zana sisi na biso yimba na makota na biso ba mama beleki awa ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso leki awa te ba mama ozana pasi papa ba o ba boti awa na ba bébé na bana ya mike bazali awa koli ya pasi kolala pasi ebele bazokufa bazobeta biso te toza sifoke pona kozanga kaka espace kolala mabe ndengo yeboye to sepeli makasi pasi nga biso bimisa biso esika pasi oyo pona lipa oyibaki lipa pona nzala bakangi yo bakoti yo makala esili somo yaya olati boti ya moninga bakangi yo lokwa bayeba na mikonzi bakoti yo makala okoti na toilette moninga na yeba na mokonzi finalement makala esili somo yaya. D'accord. Merci mon papa. Merci. Na koloba pona nga moko te na koloba pona batu nyonso. Biso tozaka kana demande mibale to misa. Ça ne sert à rien toi biso que bimisa biso. Au moment où nous parlons 14 basa déjà na pelouse ba côté ici. Je pense eloko tokosenga, il faut revoir le système de justice ya poko. Prison centrale nenge tokola toyebaka ke ce sont des grands criminels de batia kabango awa. Mais awa ekomi mutu ayibi téléphone à $5 batindie na prison makala. Mobali ayokeli mwasi na yezua atindie na prison makala. Ngana zana ndeko na nga magistrat to za procureur to swani mutu aye makala. Si bokoki ko salisa biso ko échelonner ba infraction. Oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier. Oyo esengeli police esilisa esuka na police. Prison ezala vraiment na rôle nango oyo ba fongola ki pona ngo. Toza na kaya batu awa ba
transféré Baouta Beni. Ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des prévenus. Batikala Kosambate. Loin de leur famille. Bazakana visite ité bazakana lisali c'est à mon côté. Elles sont venues à 25, les batikali 19. Bakoufaka chaque jour. Mutakolande la skana bango azate. Tozana bakaba misusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batindie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba kata zakaka prévenu. Sur les 366 tozana bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosambaka mukolonini, bayebite. Et chaque jour, convoi ezoyaka kanabasi. Et yoko boka bango awa. Place à kolala, ezali susute. Batu bazolala na ba toilette. Omoni ba douche nyonso ekoma lelo ba réfectoire batu bazolala. Na butu po kitatoke ne kosubeza problème. Biso souci na biso. Ezaka kateke bolongo na biso puisque nous allons souci ko kende libanda. Mais souci na biso, soki machine ya justice ya mboka ebongi, prison kotonda lisusu te. Faut commencer par ba magistrat, ba juge, ba salisa biso, ba katalika monenge sengebeli. Et ça que muto azana mbongo, yanda azana raison. Oya azangi mbongo, azana raison te. Et nyoko li biso. Problème à mi balé, ils ont fait sa passe, il y a maman et belé, ils ont mis à côté. Pas amende et à juge. Nous tous là qui m'beba ibi téléphone il y a $10. Aux autres $500. C'est quoi à cause quoi pour bimana bolo. Toi bande koye ba que ceux qui nous ici ko samba, au moins en derrière 15 jours, réquisition ko koma. Mais réquisition comme ko sala ba 3 mois, ba 4 mois, mais pour eya ils ont 5 mbongo. Aux autres $100 ils ont réquisition ko yati. Ba misusu ba samba ba ya mesure d'enquête. Mesure d'enquête va sali 4 ans en prison. Oyebi suite à dossier na yote. Ba misusu ba kota awa. Depuis à kota atik ba benga na chambre du conseil et si là. Ayebi te dossier za la kawapi. Ba komi ko luka dossier ko luka trace dossier e barakate. Et sali ke pavillon femme o ezaki construit pour 160 personnes, on se retrouve avec 366 personnes. Papa sali sabiso. Wana ne bosenga na biso. Voilà, merci. Nous sommes de retour dans le plateau. J'espère que Bolandi vidéo Nabo Kebi Nyonso. Izaki Bongo vidéo, il y a visite, il y a ministre d'État, son excellence Constant Tamba, Nakati, il y a prison centrale. J'espère que Bandeko Boyoki, ba réaction, il y a Bandeko Obaza Nakati à prison. Comment ils se sont tenus des propos devant le ministre d'État. Alors, la côté vraiment un commentaire mingité dans cette vidéo parce que ça a été clair et bel et bien clair. En tout cas, une fois de plus, merci na ministre de la Justice. Parce que là, population très calme et d'abord justice. Na évoqué na Congo Mokili télévision. Bozon a des missions récentes. Bon, donc on a nommé c'était la justice sociale, la sécurité. Comment on compte plutôt la sécurité. Beaucoup de monde que il y a qui va peur au maintenant qui peut plus. Alors on a compris que ce qui est justice et que Jésus place dans haut comme il se doit. Vous remarquez que nous sommes un peu facile. Bande commencer la réclamation là bango. Au comment on a mon tout. Déjà c'est le message. Et on a adressé na excellence Constant Mutamba. Tous on a ba souciette. Ils on a ba ville, na ba quartier. Tous on a ba bureau de commune. Tous on a ba district. Tous on a parquet. Ce qui se passe dans notre pays est un peu bizarre. Au moins on peut fouiller la souciette. Au souciette, sous peut-être souciette dans la cachoté. Ba juillet ba tindier na nini na bureau ya commune ou soit na district. À quel district? Na district oh ah to bon marabatouté. Il faut qu'il n'a parqué. Alors, na parqué tant qu'on a parqué. Peu importe la situation, peu importe les dossiers où va fouiller l'io. Il faut les cas na jugement. Baki bayokio après dans un issue na cachot, ya parqué. Na cachot a parqué voir le dossier là pendant 72 heures. Ce qui avant 72 heures que le dossier là ici on te libère. Mais ce qui dossier là ici on te map. Et ce qui se passe dans le parquet
avant d'abord, au sein de la 70, on a parqué. Déjà, le fait déjà que nous, au Sambi, et que Batali examiner le dossier, déjà, on te met sous map. Et map là qui dit mandat d'arrêt provisoire. Donc, on te met sous map. Donc, après 70 heures, troisième jour, il y a emprisonnement dans la carte à parquet, qu'il pleuve, qu'il naisse, il faut qu'il y ait une prison. Alors, pendant que nous, on sait, tout on est censé à cause de la prison centrale, le centre pénitentiaire de Makala, et ça, tout jugé et condamné. Ce n'est pas des gens qui sont sous arrêt provisoire. Ce n'est pas des gens qui sont sous arrêt provisoire. Ceux qui dossier le commis au tribunal, Basambisio, Bakatelio, Mobu, na kati ya Boloko, ne okesiko na kati ya nini, ya prison. Alors, vu cette situation, il y a aussi ramené Bisso na inondation na kati ya nini, ya prison centrale. Comment on peut retrouver que non, prison centrale, il faut contenir une affaire de 2000 prisonniers ou 15 000 si je ne me trompe pas, mais des fois ça déborde. Donc on a effectivement 17 000, 18 000, même 20 000 prisonniers. C'est dit à quoi? C'est dit à ce que Bakanyo na Tchangu, Bakanyo na Lukunga, Bakanyo na Moamba, Bakanyo na Funa, Bakanyo na district de Zaganini, Barouna Sobaron Sopana, Baron Sopana Banini na parquet. Et que dans le parquet, il faut qu'il y ait des cachots. On a des cas où on a des cachots parce que avec qui nous bata. Dossier nous aussi la caca on a nos cousins blessés ou menace amende autant on doit foutre amende à celle abimi. Mais il faut qu'il y ait des prisons. Et aujourd'hui, qui nous thème ma belle si on vit que la situation de Messani à parquet qui sont dans syndicat à 70, il faut qu'il y ait des prisons. Et quand est-ce qu'on vit sur la mitou, tant que les humains au moment où qui nous thème ma belle au sein du Cameroun, il préfère au tika la 70 na parquet pour qu'il y ait des prisons. Et les prison est comme la bateau. Le coup de l'eau au moment où on met ça. Or, prison, ça, au yibi, grosse somme. Bakatelio, ok, na prison. Au Boni Moutou, Bakatelio, ok, na prison. Au violé, Bakatelio, ok, na prison. Mais l'excellence est constant, Moutamba a pu faire un tour. Merci de les aider, moi, car j'avais pas eu le temps, il y a quoi analyser, on a rattrapé en haut. Et je vous promets que non, au Torolanda, excellence constante, dans Sima, tout ça va analyser, il y a pas parce que ce sont des bons œuvres. Excellence constante, dans ma azu initiative, il y a beaucoup de prison pour aller au Kabat. Nous sommes quand même la prison comme pour aller Lipa, pour aller le papa, pour aller le téléphone. À ce moment, on peut 5 ans en prison, on a Rolanda dossier à Zate. Il y a aussi des gens qui ont intérieur, dans la province, aller pour Luka. Tata tena kini mama tena kini ba akize na likamwe ba kila fungi ba kanyi ba tena parquet muto kona naina assister na dossier azati puis ba avocat na biso oyo ceux qui peuvent assister il faut à la famille et dit que non après cette audience après cette assistance à rémunération naé mais aussi on dans la famille ba ko assister ndenge nini c'est ça la plupart des cas ba tout on va souffrir dans la prison au moins la famille ba yeba ba bosso dossier de 8 ans 9 ans 10 ans. Parce qu'il n'a pas la famille ici, Azana Mandeko, Barolandela été, Azana Moutolandela été, mais à quel niveau quand même en prison. Il y a aussi des pertes de vie humaine dans la prison centrale. Pourquoi? Parce que suivi est athée. Suivi est athée. En tout cas, il faut de plus coup de chapeau à son excellence et Constant Moutamba, Nandenga Kendaki visite. Et il est descendu dans la prison centrale de Makala, à Yokim Mele Abamama. Alors qu'il y a prisonnier, chacun a parlé. Comment un officier, comment une avocate, Bokanye, Bouché dans la prison centrale. Les locaux, et Béli, dans la prison, ils ont vécu, mandat où les cas, ils étaient arrêtés dans le mandat où les cas, c'était quoi? Parce que Moutoua dans la Comboni, à Kangisi. Cette histoire résiste jusqu'aujourd'hui. Parce que je suis influent au pays, peu importe. Des guerres comme Moussali, tu dois aller en prison. Excellence Constant Moutamba. Il faut au revoir Bissou Justice. Il faut une exception justice. Qui est censé aller en prison et qui n'est pas censé aller en prison. Au Boulina Moutou,
obeti mutumbata bakangi na commune basengi réquisition mutu soka yeba na mona ake na parquet a porter plainte basengi réquisition dossier na excuse dossier na parquet basambisio 3 jours après batini na prison kapo beti mutumbata oyi mutu téléphone bafundi na commune batini dossier na parquet ekei non. Excellence Constant Moutamba. Le rôle de initiative ou en tout cas tout les maté, tout l'andela malembe. Bisope presse tout ça na simanayo ya kolandela koloko ça ko ba idée et le koni esengi faut que bakisa na idée oyo zanango. Parce que ba kamuta c'est suffisant kaka na ba idée na été. Bisope presse to ko boy tozo ko idée yo o bakisa idée na oyo zanango. J'espère que Excellence Constant Moutamba ayoki bandeko pe comprendre et le koni la vie ya passage ya Excellence Constant Moutamba na prison centrale ya Makala. Baka monsieur za cause na prison te. Mais comment mutu ça abeti 10 ans na prison quand pas yiba ki téléphone. Mutu abeti 10 ans na prison quand pas yiba abeti ki mutumbata. Mais bato ba ko détourner ba mbonga minene na kata ya boka la biso o ba ko kota ba ko pesa 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois ba ko pesa la liberté provisoire. Pe liberté provisoire ana et kenda to yeba diso ke sila ndenge ni. Mais bato ba ko sala makambo ya mike o yeba yibi. Mais ko pesa liberté provisoire exactement parce que elles ont influenté. Est-ce que justice en haut ils ont la bato elles ont influent, na bato elles ont influent. Ce n'est pas la justice de notre pays. En tout cas, Excellence Moutamba, l'on vit à toi le pouvoir, bon boulot. En tout cas, tout le monde a des choses qui sont na la région Nabiso, c'est la deuxième vidéo. Tant Excellence a outil pour le maman. Et c'était quoi la décision? À cette décision, avant de libérer, Baka Olo. La prison a bien en mesure. À libérer Baka Olo, à mon dossier un peu louche, dans la macalisation, c'était un dossier beaucoup négligé, mais tu peux pas oublier la carte de prison. Prison, il est moi ba réhabiliter prison centrale exacté. Alors il faut ba maintenant qu'on dégager ba tout mususu oh de moni que ba infraction na bango ba peine na bango et ça un peu déjà consommé. C'était la décision de son excellence Constant Moutamba o azaki bongo pour à libérer ba prisonnier na prison centrale ya Makala. Mais avant toutefois tozo on a monté la vidéo toyoka vidéo et le biso nini vidéo et le bisoni tana tala ki vidéo na ka ki passe na mutema natangisa ki mai est-ce que oizaka kamboka na biso République démocratique du Congo ndi ba yosala biso makambo oyo en tout cas j'entends na vidéo oyo na bande ko totala et bon tozonga to continuer émission na biso. Nasima bania kuto Nicolas $100 kwa bamasa bakima ki bayi $100 na telefone bakanyinga na komo sima bania na maboko na ali akabongo na sokola maboko te na senga ntambe bati ko felete badi misanga na place ya passe na Rosanda su ba camarade te bati kangate aso na mumeli na kufa papa na kufa ara bati kangate papa badi misanga yi. Voilà, merci Nabandeko oyo bolandi bozolanda biso pena malembe. Nasir na ko sende pena mo makambo mo ebele na étape oyo comme ça na suka na ko tikela bino ba vidéo bolanda ba vidéo botala ba vidéo boka pasi oyo ngande na bino na yokaki vidéo oyo to tiko ta eza vidéo ya banani ya ba mineur
bana mike bazolela na papa ministre. En tout cas mboka oyo il faut makambo belé bonga. Soki justice ya mboka na biso e bongi ndi makambo belé ko bonga. Et c'est na mona mboka Constant Mutamba ala ngela na mokebi nyoso matali justice. Ba mine na kati ya prison ba leli. Moko lobi pour li papa, moko lobi pour na lipa. Okomona papa aboti mwana. Un père, c'est permis que nous refundons mon na parquet. Bakani moi na parquet, quand on a parquet la biso, ce que ça dit c'est plaisir, il faut qu'il y ait une prison centrale. Batindi na prison. Il y a un moment de retrouver ba les mini ba mini na kata pour na kata makala wana. Pas on là. Est-ce que moi na mukie excellent c'est moi mboka Constant Mutamba. Et c'est moi na Hollande la pima kambu ya emprisonnement ya bana mike. Tribunal des enfants les alliés. Vous ne pouvez pas faire parquet des enfants. Vous ne pouvez pas faire prison centrale des enfants. Pourquoi mélanger les mineurs et les majeurs? Donc, moi, la lobby a dit, parce que si ça est matière, à ce qu'on peut pas côté allié. Et ça, c'est ça la base. Donc, on continue pour te le bas. Moi, je suis Constant Mutamba. Ce qui a l'amené le na bokebi nyonso ba parents ba kolela te. Ki moyibe ko diminuer la kati ya mboka la biso. Kulu na pe osala nini ekosila parce que justice la kati ya justice eza la sécurité. Parce que ce qui justice eza bien te, sécurité vous ala bien te. Oh, ce qui justice eza bien, sécurité vous ala bien, ba ko sécuriser ba prisonnier, ba ko protéger ba prisonnier. Mais ce n'est pas le cas avec notre pays. Yango zomona batu bazolela yango zomona prison bazoku na prison eza na ba mori bon baza na prison wana eza na pavillon ba benga pavillon ba covid soko koti na pavillon wana okolela il y a pas assez de médicaments il y a pas assez de traitements en tout cas mobu ela muna yo mwana mboka Constant Mutamba na musala ozosala na zone na ligne parce que na kolia na suka na kotangira ni ba vidéo bota la pena ba vidéo wana boka passe on ngande ko na yokaki ndeko Constant a décidé que ba ko libérer ba prisonnier ndambu il faut libérer au moins 8000 prisonniers il faut libérer 8000 prisonniers parce que prison centrale est inondée d'une manière impossible. L'autre fois, on a dit tout parce que on a dit tout. On a tambolaka. Avant la volonté, on a tambolaki. On a zalaki jour, zalaki au sein la mesure. On a dit ça va prisonnier. Bon, on a moto filmé zalaki té. Mais on s'est renseigné. On a dit que nous avons prisonniers. Alors, jour où on a dit 425 prisonniers. On va relaxer la minute. Est-ce que Maïmana et c'est ngé na biso to boya mwana mboka na mayela ay ko sala tango to ko mona makambo mwana mboka ko sala pourquoi pas ba fandi ba ko tala bo tele maboko tondi makamutu na musala o azali ko sala soki ezali ko mona na miso ya bato mbula matari asaki makambo yo ceci na mesa misala si ebandaki mais tozali komona moto na moto azoko dévier na kona mais oh tozali komona musala ko sala na ndenge sengeli na ndenge longo bani ezali bongo ndeko na biso Constant Mutamba azali bongo ministre ya bazuzi esengeli makambo wana ezonga na place pour le ceux qui justice et fandi pena bien au komona certains politiciens bazo mériter kozala na prison au komona certains politiciens bazo mériter kozala na prison. Na côté la vidéo intervention na yena ba vidéo on na côté la suka aboko yoka yemo ko mwana mboka ndinga beteki seta lobi prison centrale esengeli eza na ba miyibi o ba ko metone ba mbongo ya minene ya mboka mais kasi na bana o ba ko yiba ba téléphone te na bana o ba ko yiba na bana o ba ko yiba mbongo te ba assassin ba assaillant ba brigade ba détourneur ba voleur de la single ba voleur ba grosse somme de la single dans la carte de la prison centrale et single na biso te to manyola makambo mana très bien na ndenge singeli
na kozwa bino tape na molaite moto na moto azali conscient na oya komona na oya kotala na oya koyoka na kosenga na bino ete bolanda ba video oyo na bokebi nyonso bolanda pe na ba video oyo na bokebi nyonso moto na moto tango kotala video okoanalyse mosala nini oyo mwana mboka constant mutamba azosala. Est-ce que ezali malamu otie na commentaire, ezali mabe otie biso na commentaire. Yambo ete tosilisa émission moye tokozonga elonga na bino na plateau po tomeka sikoyo kosala synthèse ya ba video nyonso bokoti kotala. Tokotala libération nazotia bino video ya libération ya ba prisonnier. Na kotia bino ba video misusu oyo ndeko constant mutamba kosala. Et bon, mais na suka ngana mimi tokozonga pour to meka pe ko clôturer émission o mais na lombango nyoso na ko sepela na pesa mbote na bayimboka o bolanda ki o bozolanda émission o partout na mokili bisika bezo mibino na pesi mbote susu na mwana mboka elimembo na pesi mbote na mwana mboka Jean Mwanza o azokozwa bileli ya émission o na pesi mbote na Tino Matuza o assister biso na émission o na pesi mbote na Victoire Baginama wazali bona musika pourquoi pas na Aigle Jaune maman Margos Mwanda na maman Yvonne motema ya Leader Claude na Loris motema ya Corrire Monzila na bato nyonso obokota l'émission oyo. Alors na kosenga na régie batela biso ba vidéo mana to analyser on a bokebi nyonso e bongo sima tokozonga na mo isika poto meka pe ko clôturer ko la synthèse na mainyoso oyo botali. Merci. Nakosala lisusu mabete. Nakosala lisusu mabete. Na lapi. Nakozonga lisusu na makala te. Nakozonga lisusu na makala te. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso. Et aussi on a biso to s'abonner car massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ezanga raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso o benga numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bino moko tala bilo wa kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, hein, ba polémique toza awa chaîne eza kaka moko. Ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.